Tana ba mbona ngai bozomona siko tokoti na remission ndenge nalobaki na bino ya suka thème na biso parmi tous les thèmes oyo towuti kopartage. Donc siko tokomi na esika oyo ezali ntina ya likambo vraiment koleka parce que yango nde moto ekomema nzela kopesa biso liberté, yango mpe moto ekopesa biso nzela ya kolongisa biso na bitumba mpe na mokano nyonso ya mokili. J'espère que batata ba maman souvent parmi nous toza na kati ya lisanga bolingo tozali déjà batu o toza koyeba mabe na malamu pe tozali déjà batu tozali komona mokili ndenge ezali kolingana. Il soit disant ndenge bamendele bazobongisa makambo na bango ya ko exterminer biso bafricain to ko diminuer nombre ya batu kati na mokili wana eza mokano na bango, oui, mais ceux qui bakomi na moment yango penza ezali koloba penza pona ke ba sentir que biso bayindo tolingi tozo esika na biso. C'est pour cela na mabongisi na bango nyonso basala ya kotindela biso to pe kopesa biso bilembo ya marque de la bête baza ko provoquer ko boma ndambo mbimba ya ndambo ya mokili, ndambo ya batu kati na mokili. Sikoyo na mokano bango bazwi parce que nyonso toza komona o soit disant coronavirus. J'espère que naebi sakabino na mateya mususu ke coronavirus ezala nango déjà kala bozomona. Donc corona wana ezali eloko oyo déjà ezala kalokola maladi bapesa pe kombo bozomona, mais lelo oyo na biloko na bango bazali kosala ya mokili pona koluka nzela kokotisa biso babilemo na bango oyo ya marque de la bête baza ko implanter biloko na bango parce que à travers biloko na bango baza ko implanter wana ekomema maladi et ba maladi wana ekotinda biso toke na bopito to na tango toke na bopito po ba soigner ba maladi wana bako pesa biso batonga ya vaccin wana pe ezali lokola ko contrôler biso ba penser makambo nyonso ya biso oyo nyonso zokanisa oyo zolingo sala pe tokokoma lokola ba télévision tokokoma lokola ba téléphone na sens que bango mutu banda ko commander biso bazo diriger parcelle na yo. Donc tokokoma lokola ba robot pe kakande tozoloba, donc baza ko diriger parcelle na biso baza ko sala nyonso baza ko yeba makambo nini yo zolinga oyo zokolinga ko sala soki balingi ko boma yo babomi yo bakobomona mbeli te na mundu kite na ba système na bango wana parce que tokozala contrôler biso nyonso. Alors en tout ça mokili bato bakomi kozwa mokano ya kotambusa ngo ndenge bango balingi bikela nyonso ya mokili bango ni batia lokola banzambe et pona kodominer biso et surtout que bino mutu bozana ba pays na bango, surtout que bino mutu bozana ba pays na bango ndenge bozokende misala bozokende kosala moindre maladie bako permettre yo oke na hôpital ta oke na hôpital ikuna bako pesa otonga vaccin bako pesa bo yesu te de vaccin yo kan songo ra traitement on ko traiter yo or que vaccin mobimba yangwana mpe mémoire non nyonso e komi pa ina bango osala yo ndenge bango balingi kotambusa yo bapense oyo ya biso bato botama na yango boyebi ke se babebisango déjà na baenseignement oyo baévangéliste bamissionnaire bayaka epai na biso à travers l'évangile wana et bebisa déjà moral na biso botala totia déjà pensé na biso ke yesu nde sauveur totiaka déjà pensé ke yawe nde wana nzambe. Donc babebisa déjà biso moral kaka ema pamba botala ndenge bazwi bokonzi kati na mokili et bakotela biso bavaccin ndenge na ndenge oyo ekotisa bamalade ya ndenge na ndenge oyo lelo moto akoma koloba ngo na wabela malaria nazobela typhoïde et bamalade ya ndenge na ndenge kati na biso nyonso wana po kenda kozwa traitement ndenge naesaka bino traitement médecine ezalaki créé na 1247 na objectif moko ya kodétruire et lisusu pona ko limiter bomoi na biso ba mort précoce
c'est ça. Ba organe na biso ndenge nzamba sala yango, atilaka biso déjà bakisi. Avant tobotama. Atilaka biso mai, atilaka biso bandunda, atilaka biso ba fruits, atilaka biso ba plantes. Donc tant toza kolia ba fruits, toza komela mai, yango nde mutezali pona organe na biso. Atila biso malili, atila biso moi. Ezali neleko ya malili, ezali pe neleko ya moi. Nyoso wana ezali pona ba organe na biso. C'est ça. Alors, mondele, na mabongisi ya lisife, baye ko sala, poto koma surnaturel. Ole tozala naturel, ndenge nzamba kelela biso, poto zana longue vie, poto zala malamu kati na mokili, bango baye ko détourner oyo nyonso nzamba salaki ya malamu pona bomoi na biso, baye ko créer ya bango oyo ekoki ko limitaka biso poto tozala na longue vie. Et c'est ça. Et tant nous mutu, si tout biso africain, na discours à Léopold de Soki Bolanda Kango, alobi na bamindele, bango baliaka 5 fois ou plus. Yango bona bamindele baliaka presque heure nyonso. Mais biso ba condamné biso toliaka 2 fois ou 1 fois par jour. Vous voyez, non seulement pour nini, to comme faible. Ba organe na biso est développé na lolenge nango esengeli tendenge nzamba kelela ki yango. Yango boso mona tozali condamné na tongota mususu ozwi mwati na pokwa ozwi fufuna bile yolie pona biso esili. Ozomona pona nini tozala faible, tozala makasi te, tozonaka pe batie souffrance ya makasi kati na biso, même tozala niveau ya kokanisa nini na kosombongo wapi pona kolia. Nyonso na pona nini ba pensée na biso ole et développaka tozala kaka limité ya kokanisa mbongo pona bala na libale koma biso souffrance tokanisa kala mbongo pona sombela mbongo pona lia pona zwesika même na mabele bakoko na biso na Afrique bakangi biso en otage. Pourquoi kosomba lupango il faut ça na bozwi mingi. Mais bozwi yango pe lelo oyo soko lo biolo na logique ezali pasi mingi pona tinda biso na escroquerie etinda biso na koyiba etinda biso na makamba belebele poto so mbongo yango. C'est ça tala ndenge basali mokili. Mais quoi qu'il en soit, tata oya keli biso na kolingana ye uta kokela mabakoko na biso pe ya kozalisa mabakoko na biso nsala panda na kitele kinam. Tata lingaki, tata mokele lingaki bikela muna ye to sala lokola fier na ye. Moto kutu oyo azali na mwa jardin na ye, atie ba fleur na ye, to soit atie ba ndunda na ye, akosepela amona évolution ya malamu ya ndunda wana pe ba fleur wana. C'est ça. Motokutu azako boko la banyama. Tope ba soso. Akosepela ferme na ye ndenga sali pona ba soso na banyama na ye. Production nango ezala malamu. Mais comment se fait que Nzambi Mpungutulendo akela biso apesi biso territoire Afrique et bongo yemoko akela biso sous mutambo ya liwa? Non, je ne crois pas. Nzamba tindela biso atela biso mitambo ya liwa te. Alinga biso tozala na longue vie, alinga biso toliaka malamu, alinga ki biso tozala na bolingo, tobomana te, toselimine te, tozala malamu, tokosana te, tosala na mabe te. Po tozala na longue vie kati na mokili oyo. Yango bomoni Nzambi Mpungutulendo atiaka loi de la nature. Loi wana de la nature atiaka ngo wuta kokelema na biso ya bakoko, wuta bakoko na biso pekino neleko na biso Nzamba chanjaka te, abongola yango te, alongola pe moko te kati na mibeko oyo atiaki kati na loi de la nature, to pe na kati na ba principe. Mais comment les lobbies africains tout ça pour souffrir? L'oposo moyindo et comment lokola monguni a l'oposo pembe. Basali ko sala nyonso pona to sala kaka na se ya makolo na bango. Mokolo moko te biso africain
tosangani tokei na mboka na bango ba européen pona ko bimisa désordre ko boma bango toko pona mokonzi ko tambusa bango mokolo moko te biso ba africain toke na Amérique to wapi tokende ko bimisa désordre kuna to tokende ko sala rébellion pona ko boma bango mais kaka biso bati na biso bitumba bati ndela biso ba maladi bapesa biso ba vaccin ko kotela biso ba maladi ya mabe bacha biso na kati na kokesana toyeba nzambe na biso te nyonso bango baza kolukela biso alors na nzela bakoko na biso nde biso lelo oyo tozali na souffrance mpe na nzela na biso baoyo tozangi bososoli ekosala te bana na biso descendance na biso tukuru bazala mpe na souffrance ndenge biso moko toza na souffrance et c'est ça parce que bakoko na biso bazalaka déjà visé bazalaki déjà visé que nzambi mpungu alingaka boyi kasi ntango bakoko na biso bayambaki mindele na mabele na biso ya Afrika bayoki oyo bamindele bayaki na yango na nzela évangile bandimi kosundula mibeko ya nzambi mpungu tulendo parce que bakoko na biso bazalaki na posa liberté. Est-ce que liberté c'est ça faut ça la ekobo yango nde eza liberté hein to kolangwa masanga yango nde eza liberté to kotambola na busoba na lokuta na makambo esanga tina yango eza liberté soi-disant ke bakoko bakanisaka ngo liberté or ke ezalaki nzela ya kokotisa Afrique na boloko na mosuni mpe na molimo c'est ça à travers bakoko na biso nde biso nde lelo oyo tozali na kati ya pasi et pasi eza kokontinue mpo batata na biso batambolaki lokola bakoko na biso na bizaleli wana et pasi eza kokontinue na biso ntina bana mpe biso tolandaki bizala baboti na biso yango ozomona moto abotami mokongo azotala kaka bakongo base komportaka ndenge nini moto abotami muluba azotala kaka muluba base komportaka ndenge nini moto abotami muswahili azotala kaka baswahili base komportaka ndenge nini moto abotami mungala azakotala kaka bangala base komportaka ndenge nini moto abotami mutabandu ndo azotala kaka ndenge wana surtout awa na territoire ya Congo tozokozwa bizaleli tata na nga balaka basi mibale aliyo mpe ozolingo bala basi mibale lokola tata na yo mama na nga botala mibali misatu mine mitano mibale yo mpe ozolinga olanda kaka lokolo wana mama na biso azalaka méchante yo mpe yo mama oza mpe kaka kolinga kolanda lolenga mama parce que bamindele bayelaki biso adage moko koloba telle mère telle fille telle mère tel fils tel père tel donc tout coup pardon na bosani tel mère telle fille telle mère tel père tel fils donc biso baboti tolanda bizala batata na biso na bamama na bana pardon tolanda bizala batata na bamama na biso soki tata azalaki sular nga mpe nazala sular tata soko azalaki na kindoki nga mpe nazala na kindoki tata soko azalaki na kisi nga mpe nazala initié mama soko azalaki na kata ndako ya libala azosala kindumba yo mpe oimité moni adage wana ndenge etindaki biso yango tolandi babizaleli ya ndenge wana alors nde esali ke biso mpe lelo tozala na masumu esali ke lelo tozala na mabe nzambe na biso toyokanaka te na losambo mpo na nini likabo ya mabe bakoko batikelaka biso ya masumu yango wana un jour ngai wasambulwa navandi na tata na ngai toza kosolola nana bandi misala nzambe te nazalaka na balage de 26 ans papa na ngai azwaki suka sanza wana nga mpe naza kofime papa na nga asombi cigarette asombeli mpe ngai mpo ye mpe azalaka fime papa na nga soki masanga toza komela toza kosolola brusquement papa telema aye abwakeli ngai soyi na front na ngai po ambala misato nga na bi mais papa obwakeli ngai soyi boye mpo na nini adio te mwana na ngai na tio soyi oyo mpo elakisa ete mwasi moko te oyo yo kolinga koki koboya yo te papa est ce que yo mpo bala mama na ngai tata na nga moto abwakelaka yo soyi mpo na nini okesala biloko ya ndenge wana nalingi yango te yo oboti ngai mwana falo encadre ngai oyebisanga na bomoi na yo basi oyo bakoboya yo baza ya yo te
oyo akolinga yo ye wana nde ya yo oyo kosala na ye famille kobotela biso bakoko mais siko mpona yo oza kosupose ngai mpo nazala na basi boni est-ce que yo mpona yo papa oza kosupose mpo ngai na bana basi boni non ndenge bakoko balobi oyo omoni ndoki belela ngai na bita to eza malédiction olobenir ngai nazala malamu na mokili yo soki ndeko na ngai soki na front mpona koloba ete mwasi akoboyanga te me ngai nzela basi oyebi ngai nalingaka ngo te na ntango ngai namoni ke mwasi oyo ngai napona ye naza na ye mais sikoyo oyo ozobakela ngai soki basi baboyanga te est ce que avant ngai nalinga mwasi oyo toza na ye toboti déjà tokobota déjà bana nanu toboti te me aza proposante mais est ce que yo obokela ngai soki mpo yandima ngai proposante oyo oyebi ye ayaka toza koluka moye tobala ye comme ça kota na ndako akoma femme légitime mais sikoyo yo obokeli ngai soki mais mwana mwasi wana alingaka ngai yo obokela ngai soki te. Mais pourquoi papa n'a pas sorti silence alobi na ngai mona limbisa ngai ngana kanisa ki peut-être kolingo sepela na bu jeunesse nga dit non à mon âge comme ça na commis 26 ans déjà naza su mutuna sa la bu jeunesse non papa et ça bongoti n'a pas bela kaye somun pena mikolo wana na salaki essayer ya koloba ke non lokola ata na moni mwasi na sepeli na inga na bilo tata bokela nga soni soki nga na ke ko envier mwasi wana eza kolakisa ke so ya tata mutu etindi ngai po tango kolinga nga na koloba ke so tata bokela nga nde mutu salaki na alinga ngai na evita biloko wana makambo ya famille c'est ça omoni batu mususu basolo ba kutime za bondoki ok kutime za bondoki te coutume eza lolenge sa on to bengi naturellement ndenge nzamba ngaki tozala mais pona nini tozwa lokola ndenge tata na ngabo kilanga so imelozi soki ngai nazalaka présidente ngaki na mona ngo zapien ko drake ba fille ko so ba sebele soki nazalaki eveyete soki nazalaki présidente pona batu mususu tata zana kindoka pesi mona kindoki wana za coutume te tata zana aboti na basi 5 yo poko robota na basi 5 za coutume te ezali nde ko détruire coutume bato ba longwe kati na coutume nde bato ba kosala bongo za contraire ya coutume tata zalaki soulard yo pe soulard tata zalaki cultiste yo poko cultiste eza coutume te ezali contraire ya coutume parce que na kati ya coutume discipline ezalaka honnêteté ezalaka et c'est ça mais à travers ba parents ba koko na biso bafrike lelo tosa ya kobeba ndenge ba koko bakabona kana nzambi pungutu lendo batata na biso kotaki na christianisme ba misu na islam et biso bana tobotami yoka toso tutatolo tata na ngazalaka catholique tata na ngazalaki mutamissioni tata na ngazalaki azalaki musulman alors bino pe bana bolandi lignage wana. Est-ce que tant que tata na bino azalaka musulman eloko ni na salaki ya motuya oyo ezalaki ya kokamwa kati na mokili eloko te bakolisi biso na bamalade na banzala na makambo songolo na koyinana na bitumba pe bongo na bongo. Mais pourquoi yo lobake tata na nga lokola azalaka musulman nga pe nazala musulman mama na nga lokola azalaki catholique nga pe nazala catholique non. Eh, yango zo sala lelo ke tangu yo papa to mama o déclarer ngai na komi na ngai ko sambela nzamba bakoko na biso na famille basolo bosuki ndoki pona nini bango ba yebi ke tata na mama baboti bino bazalaki ba chrétien soit bazalaki ba musulman mais comment yo oya ko bima na christianisme pe yo bima na islam bandu ko mono lokola ndoki osomona parce que buzoba wana evandaki na mitu pe tangi batu. Neti maman boko abuti ko benga ngai karami te na France parce que il a des problèmes. Ainsi na papa wa Sambulu abandaka na bandi ko benga yo. Makambo na yo na sa kolanda. Soki na yo ki na yebengi bande konanga na bisi bango ke bozongela nzami pu nzamba bakoko. Bango bakongo bana yana bozuki si okomi na kindoki okomi na posoli ya famille obo ma famille. Ozomona parce que batu bakoli
na oyo bazoke papa koko na ba mama na bango ba qualifier yango comme frère bosomona lisumu ekomi lokola eteni moko ya nzoto kati na biso tokomi na facilité ya kobuka lokuta epai ya moninga tokomi na facilité ya koyina moninga tokomi na facilité ya kokabwana na bondeko tokomi na facilité obali te okomi kozwa mwasi ozosakana na ye tokomi na facilité obali te okoza kozwa mobali okomi kosakana na ye nzoto nyonso wana ezali contraire ya coutume parce que kati na coutume yango boyokaka mariage coutumier mobali il faut se présenter et pas baparent ya mwasi na famille ya mwasi avant oyeba nzoto na ye okokisi nyonso bati lelo bamisu bakoma mpo alia faux vin mpo nazwa peti ya kolia ntango bavin wana na basalaka yango te bakoko na biso na lukengo bazulu makeba bavitakanga bandoko mela nini mpo bazwa peti ya kolia botala ndenge tobebi alors pour cela lokola tobebaki nsoto oyo ekoki kokumisa nzambe parce que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier Nzambi Mpungu Tolendo. Nous, surtout que le noir, babengi biso bana Nzambe. Donc là-bas pour na kokumisa Nzambi Mpungu. Ko panza sango na ye. Ko glorifier comme ses doigts. Ko gumba melaye. C'est ça. Mais biso nzoto oyo ekoti kosala mpona lokumu ya Nzambi Mpungu mpo Nzambi Mpungu tolenda sala mpe mpo biso tozala na kimia biso nzoto yango tokomi kotia yango bamasanga tokomi kosala nango ekobo tokomi kotia yango koyina mpe tozangi bolingo nzoto ebebi kobeba ya nzoto na travers matalité na bizaleli na biso na lolenge ya bapratike na biso eye kosala te ekupe biso relation na Nzambi Mpungu tolendo tokomi sikoyo lokola baennemi na Nzambe po tokomi lokola opposant ya Nzambi Mpungu parce que détail ya opposition ezali des sentiments contraires qui s'opposent entre nous et notre créateur Nzambi Mpungu tolendo maweja nangila mviji mukulu akongo mongali nzakomba nzapa ona shongo Mungu wa mapendo Mungu baba et tueko koma siku na conflit pona nini tokomi bopoza parce que Nzambe ndenga kelaki biso na lolenge tokozalela mobali po abala pardon po sangana mwasi po abala mwasi po sangana mobali po babala ye mobali moto akoki kotia biloko ya mbindo kati na monoko na ye te tokelama kaka mpona kokumisaka Nzambe me lelo biso tokoma kokumisa basi na biso osa kitoko osomona mwasi soki namoni yo nakokaka kovivre te soki namoni yo te tala maloba tokoma nango basi pe kolobana basi tu es tout pour moi mobali tu es tout pour moi oui mais bongo soki yaza il est tout pour toi bongo Nzambe aza nani mpo nani c'est ça ozomona yango ekose badivorce na kati na yango tu es tout pour moi mais lobi kuna kezula mwasi mosusu aboyi yo tu es tout pour moi mais lobi kuna okomi komanke ye ozopratique badevoir na yo te okomi kosopose na mobali na yo okomi kotine 100 mètres même tu es tout pour moi alors quoi qu'il en soit yango esali ke lelo biso na Nzambe Mpungu tozala su na boyokani te conflit ekoti lokola conflit wana ekotaki il faut to réparer yango ndenge Nzambe Mpungu autrefois apesaka ngai temi moko remarché wana ayi kopesa ngai assemblée des élus du Père Tout-Puissant a autant de villes que de Dieu. Assemblée des élus du Père Tout-Puissant a autant de villes. A autant de dieux que de villes. Bolimbis. Assemblée du Père Tout-Puissant a autant de dieux que de villes. Donc, ndenge biso
tozali na baville na biso ebele toyoka kuna boye boye mais bansambo biso toza koadore baleke ebele kutu baville oyo toza nango yo koloba nzambe nini nga naza koadore nga nasambelaka nzambe mpungutulendo oyebi te mama ntango oza kotia plante oza kotia barouge à lèvre oza koadore déesse parce que féminin ya Dieu ezalaka déesse botala die kutu eza na féminin féminin ya Dieu ezalaka déesse mobali babengaka bango Dieu ya basi babengaka bango ba déesse ezali na déesse moko komone Aphrodite yende mutu amfutaka ba mama pona kosalela babiloko wana yango yoki babengi afro mode wana elakisi modèle Aphrodite kotia ba rouge à lèvres kotia ba cils kobakisa ba suki kati na misu na yo kolongola ba paupière na nyonso kobakisa mususu suki na yo mama oyo kolaka nango lokola ndunda matiti kati na zamba o négligeant ngo comme tosomba ba perruque ba plante ba mèche kotia d'après toi osomona kosobi makitoko oyo nsamba kela na yo naturellement omona on kitoko te mais comment nous les humains nous les hommes pardon biso ba tata to chaka ba rouge à lèvres te pona nini biso ba tata to chaka ba plante te ba mèche te bolinga biso te est-ce que tozala kate est-ce que ça tant yo maman oza ko te focaliser na kolata ba pantalon est-ce que maman soki lelo tata moko to lelo tata wa sambulu alobi na kotala bino na Canada to na États-Unis to na Europe na lati jupe to na lati robe to na lati liputa bino bokoloba te pa wa sambulu za liboma mais ce que tant bino ba maman bozola ta ba pantalon wa sambulu ko benga bino banani nsoto ya bino basi efali nsoto oyo esengeli kobomba ma kaka mobali no mutako découvrir le lenge nsoto nezali mais yo sola ta elamba soit disant doni to pe lamba singa moke mapeka nyonso bino se bomona batata batelemi na re na basengle basoki ne misala mais pourquoi bino ba mama okolata jipe likolo ya genou bakusi nyonso libanda ba genou nyonso libanda est maman nsoto na yo ekomi ya koteka botala awa na mboka Kongo ba maman batambusaka savoka okomona savoka moko akati yango mutu pourtant kilia komona atala savoka na kati ndenge zali après komeka mais soki ameki yango kosomba wana ta kosombo ezali ya kobombama yango zomona conséquence ba maman bosokutana nango mobali azwi yo abimi na yo lo aboti bana mibale to moko to pa boti sote asundoli yo okomi koloba libabe malédiction na famille non yo nsoto nezaki pona komeka ezaki pona kotiana ndako te et c'est ça bolimbisi batata ba mama po tosoke na rémission naza kotaliso mususu ya biloko mike oyo oyebaka te tata akofanda bona ndako na ye torse nu kilote deva bana na mibali to bana na basi yebisa ngai or que balobi biso tokoki kolakisa bolumbu na biso epai ya bana te pourquoi ntango ozali olatilamba te bakoboza torse ni elobi nini bolumbu pourquoi tata yo kofanda bolati sengle bana no basi bana ebali bamonaka yo pourquoi yo tata okofanda bolati kilote ntango kutu tozokota na baklasse awa soko ozali na maternelle oke koba na 6e primaire oza kolata kilote parce que oza moins de 12 ans même mais soko atteindre 12 ans oke na première secondaire banda ko imposer biso tolata bapantalon parce qu'à l'âge de 12 ans oza sumuta bakilote te ko mama vandi wana jipa mukuse to pe mama lati kilote mipende no libanda liboso bana na basi bana ni bana tata po vandi wana olati kilote mipende na yo makolo na yo bana na yo ya basi na mibali bamona kayo il y a une malédiction de génération c'est ça ngai wa sambulo boyebi uta na mwana ngai ya liboso akoli mwana mobali nana yebi sidia na ngade nana mona mapeka na ngai te quel que soit salaire oui ba salaire o sakana Congo soki nana posa kozala torse nu na kati ya chambre na ngai pe nakotikala bongo mpo na nini naza kose déshabiller mpo nakende kosokola soki nasilisi nasabie deva mwana na nga moko te esa mona meme genou ya mama na ye lizolo
Sabona mapeka mama ne luzolo, mkolo mokote. Mwana nanga mokote. Na oya basi, na oya mibali. Mokote sa mona lipeka mama luzolo. Mokote sa mona même genou mama luzolo. Mokote sa mona mapeka nangai. Mokote sa mona même genou nanga wasambulwa. Même kutu tibia nangai. To mama luzolo. Mokote. Pona nini toyebi lolenge. Otoko zalela. Mais maman so mona ngo sa fo. Mais nyonso wana to peshaki contre Nzambe. To telemelaki Nzambe. To bwakaki mibeko ya kozalisama. Ndele lobota la souffrance. Malédiction. Mokili peut imposer pour son bon ebele sopa makila. Mokili peut imposer kota na ba secte pour comme mutu, ou comme grand homme. Somona. Et lelo mokili imposer pour ko longola batunda bukati na mokili. Botala batata nanga ba mama nanga. Mais sikopo to zala batu oyo to bika na kati na mabongisi nyonso mokili ezali kosala. Biso bana tata wamba pungutulendo esengeli to zonga na droit chemin. Cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien. Habillement, accoutrement, il faut ezana lo lenge ya mwana tata wamba pungutulendo. Assemblée des élus du Père Tout-Puissant a autant de Dieu que de villes. Tata, comme la masanga oyo ezali na Dieu mobimba. Dieu wana kombone John Sos. Tango sa komela. Ozali envoûté. Pe milimo ya John Sos eza kati na yo, eza ko diriger na kati ya ba désir wana. Posomona. Tata oyo azalaka arrogant. Kanda. Ba décision. Mama oyo alingaka ko swana pamba ko discuter boye. Ozali na démon mobimba. Oyo azali ko diriger comme on est arrête Dieu wana. Assemblée des élus du Père Tout-Puissant a autant de Dieu que de villes. Ozali na Dieu wana kati na yo démon. Na kombo ya arrête babenge sans intelligence. Violent. Oyo a excitera ba guerre na kati ba patrie. Ezali Dieu wana oto bengi arrête. Si quand on y a violent, tant on y a un langage moko ya mabe, tant on y a un COC, babengi osali qualifié comme sans intelligence. Parce que l'homme sage pense d'abord et parle ensuite. Mais l'imbécile parle d'abord et pense ensuite. Mais le sage pense d'abord et parle ensuite. Les sages, s'il vous plaît, pense d'abord et parle ensuite. Mais l'imbécile parle d'abord et pense ensuite. Et c'est ça la différence.